Olie yo kosela ngai makambo pusana na lakisa yo nzambe ya lula. Olie yo kende kotonga nga partout yakande na lakisa yo orphelin na sunga. Olie yo bwakela ngai maladi yakande na lakisa yo bangomba na mata. Olie yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka baluka ye yo. Nzamba tomboli ye lelo balakela mabeye yo kalandamba bana kini bana Congo bana mokili mobimba bana monde entier eza ya bino Serge Fidèle simple homme aboko banque papa na servi na ondi balobi toye na masolo toyebisaki bino Fidèle du Mauve eza kabongo donc to na biso kabongo donc Fidèle du Mauve eza kabongo Fidèle du Mauve eza move na bino groupe na bino cinéma ya makelele ti ya baloyenge te ba film bien to memeli bino ba film ya bien to memeli bino ba histoire ya bien soit horaire oyo chaque jeudi na 22h juste sur BML TV papa maman notez déjà donc chaque jeudi na 22h juste jeudi nyonso na 22h juste papa na maman fana na bana parce que vous allez discuter rediffusion na biso chaque dimanche babi chaque dimanche na 16h juste papa pasteur ndeko haute église ozongi palin abi 16h juste dimanche nyonso to abato kende ba rendez-vous totali Fidèle du Mauve bana kina zo bisabino Fidèle du Mauve eza makamoto bisaki bino sur BML TV sans oublier pour na koyebisa bana kinki Mauve oyo Fidèle du Mauve eza move na bino toza na posa na bino ba sponsor toza na posa na bino onga docteur kingani onga na biki sarabwe onga produit kingani opportunité ngo epesa meli binuti toza poso contacter bureau ya Fidèle du Mauve benga biso sur plus 243 90 74 54 sabalobi plus 243 90 74 54 aux bureaux to sola qui toko peut to le promotion to le marketing a bien pe lo ne oye bana maison ne oye bana donc sans oublier pour na ko le musique to bana ki rendez-vous na biso ezaka chaque jeudi na 22h juste et rediffusion na biso ezali chaque dimanche na 16h na kobo sanati ba oyanga ba sala ki Serge Fidèle d'Azala bon ça là que moto babwaka moto baseka moto batchola à survivre père après na kati ya bato yemoko trésor kintwa itebe mwana nzambe papa social motema ya mama Aïcha Arsenal papa na Jafet papa na la grâce babi ayo yangoyo Lendel Louvele papa na Grachal motema ya Karine Yesa yayo yangoyo balobi mon ami personnel le grand commissionnaire na kata Kimbateke Tatinguya babi so na posa lopango wana posa babi kende patata babi yemoko inspecteur don babi papa don Mulanda inspecteur papa don Mulanda école la propre école ja bien na Kimbanzeke yoto yo sala ke non bana batanga bien gratuité ofele babi so ngo komisa mwana yo bemai na école collège Mulanda donc papa Mulanda papa na Gloria Mulanda et motema ya maman Micheline Mulanda babi na français ba yo ka douleur donc ba français bo yo kande douleur babi biso to mata to kende to koba donc maramango yango ebandi programme yango to pesi bino bana tini jeudi na 22h juste et dimanche na 16h juste kande na bisaki bino ba français ba yo ka douleur premier pas yoza yo kande douleur yo nanga toza ka bongo donc toza na biso ka bongo yo pe minene nga pe minene donc toza ka bongo mikole za ka makambo ba finga nga ka bongo ba tola nga ka bongo ba seka nga pe ka bongo ba ina nga pe ka bongo donc ina déjà nga ka bongo na sala eloko te opanda sanga mabe na nga ka bongo na sala eloko te donc babi ka bongo ba ina nga ka bongo ba tola nga ka bongo ba finga nga pe ka bongo ba seka nga pe ka bongo donc ba ina nga pe ka bongo donc mambange za ka bongo Fidèle du Mauve P et P c'est la Makambo Kabongo sans oublier Yemoko ingénieur Rotini Voua Maboko Nzambe babi mono azala bongo Nzambe Nzamba longulo mandamba pesa ye obona biloka danger landa film na bino prophète Fidèle du Moto Nzambe film na ba émotion histoire ya goût to po Makambo e bandika bongo à suivre. Makana yebisaki yo bomba eloko ba pesio bien batelango bien marraine akosaka te soki o négliger koyoka maloba oyo okokufa
yo kama lo maranya ebisio batela yango ngana sunga batebele mema batebele na ba place abwe bazo ba solution ba vie bombeloko bien batela yango bien ko négliger te maloba wana oyo uchiko kana temple sinon te etali yo ye na yo ki Merci beaucoup. S'il vous plaît. Ezali onga na moni oma jebu zoba ngo sesangana na o sepe no ningo septa ngo zoba te okinga ngo sesanga ba je so uti papa pasteur na bino mukala na yo o seli ba tala papa semnera lembisi yo ka semnera wa mukebo to sana lembisi yo est ce que mukala te bibisa mo semnera wa nango o yinga pe système ya boy bona na lembiso o tena sani na lembeseke te vont rien. Non, c'est tout le monde qui va monter. Yo, non, quand tu as mon bagne, tu as torchon. Yo, mais non, comment ça torchon? Un torchon, vous avez un démon. Aussi, ici? On dit, moi, ça, si ça. On est dans ma prière. Viens, nous avons. Viens, nous avons. Viens, moi, il y a un bango, il y a un ami. T'as là. Yo, mais quand tu as un on a fini, non? Mais là, bien, comment tu es occupé? Yo, dis moi, yo, nous c'est un homme qui m'a donné ma classe. Yo, nous sommes ça. Amoni. Si un temps. Là, on est chaud. La bonne Lélio. Pardon. Nous va prendre un micro. La minute. Et c'est grâce à qui? On m'a quand même prière. Et t'as n'ingate. On a mis tout dans un. Au commis le quoi torchon. Non, pas un selon d'abou. Attention. Eh. Amoni, on fait attention. Dans un torchon, pose de l'autre côté. Aïe. Mukala. Bali na yo. Ils ont fait une attention. Mobala mukala de yo. Il faut rien. Ah. Harmonie. Au fini ngai torchon, nga fidèle. Au fini nga mukala. Au bateau surtout na komo maximum ma komo yaka pasteur mukala. Au fini na peso baxina torchon. Harmonie yo oyeba. Non, c'était là, nous attendons. Ah, vous me regardez. Maman, c'est bien. Non, c'est ça. Maman, c'est quoi qu'elle dit? Eh, fille. Quelqu'un nous le bénit la salle. Non, Harmonie camarade nanga. Quand des noyés bisayo. Kotika tanke. Maman, exact. Zali ta libre zaki. Ndazana oh, moi on a fait non même moral. Ya même vital. Moi c'est dans ndela ma bête. Posa na ngezande to bomba biso nyonso. Ya. Ngana la posa lobby. La harmonie là. Mais la posa lobby harmonie otamba na jeep. Abengi ma copine na ngai ya ka to. Eh ya tika. Nikolo, chouchou na rayon. Kabu. Qui mezati? Yeba kitamuka komika. Harmonie halenga lenga ya. Bakissa, lisusu bakissa. Tika! Et vous dites comment la herme? 17h. Ok, bêta nous.
oyo matisaka amoni nina eza pena eza ndenge wana fo ye akoma pena likolo namoni na nene boye yaya nikolo na boye kolia lipa ntina bite tikala travail yango santé ya oto na okoma ma pasteur ma pasteur bango longa mabe wana amoni chaye kaka mbamba ye naki bango harmonie bengana ka bango ba fele kinete lu fe lu moto zopela ma copine omoni onga na wayebisa yo il faut mobali na yo akoma likolo ya bia bia mo ya pasteur wana yaya comment on n'a pas cité moni pasteur wana mobali na ngo aliki na pasteur ba bakota kate na yese kya kokota non ça l'effort il y a tout batika ka mabele batika ka maboko na koteka moto mata nana simba ya depuis ba conseil yo pesa na ikota kati simba ekoti tina suka il faut y wana nda bando ba kosenga biso aye benza ma pasteur amoni kabela nga iloko boy wala na komis kwa le ya mjua na ya ba conseil mo tena ngana ki na ka conseil mutu mo kaka ya yo ya ko yi biso ngana tombo ama mangala kabongo toke na mo kabongo kotika te pa il faut akoma likolo ya pasteur pasteur na mo na kangera na mela. Pai, os vamos na gata. Vamos na outra. Eu não vou nem na ganga cá toujours. Quando gosto de andar me colote. Quando gosto de andar me colote de uma cena mobile para fazer o solo lá. Olha na ganga eu não vou ver muito. Eu não vou nesse caminho na satana. Eu penando to ser na satana andar com etage. Esse é um bom onde? Não sei um bom onde? Harmonie. Mas a mambo tem no museu. Jesus Cristo. Olha que eu sou mobile mas pepe andar com eu dozana. Eu já que olha que eu já que toque. Kapo na biso ke na za mbongo olamba. Yena ke ko lokanga yena momena na zambe na ngai. Yo za ki toke ko loka. Ngai na za ona na nganza ate. Amoni na za mbongo. Ukala ngala ona na za ate ukala. Des jours on m'a pris l'église. Et mi kono ba biso ate lote. Ate mi fo ba sa ko. Naza na mbongo tout c'est la peut-être trésor qui te soka benga. Kepse ma benga na sese. Keba ba kuna yo ane. Okende una pesa koni. Tayo sozo maboko pamba. Chemise nzuluki, pantalon nzuluki. Osete lo sur bien té. Papa, ana pesa camarade na raison. Abi bina libala ono ke omona ozale reste. Yango na omona. Yando kabina nga. Akoloka nga. Bala dia banduko ya. Pono sikala kana bango. Esi ba chaussure banduko ya. Amoni tonaka yo. Tala boye mobile na chaussure mobile kitoko likola yo. Na bana yo. Ko amona bien. Lucas ko ye. Na biso naza na mbongo tiso bandi mukala harmonie. Makambo nyonso yo zusala. Mokolo ko yela yo na mkongo ko yeba. Ukomonela ndenge ozotinda kanga kino kende koma pasteur a munene kende boye ata na ndako aboye kende okota mokolo chérie naza koavertir déjà mokolo yango okosupporte oyo koyela yo Vous avez pour la bijoux, hein? Oh, ma téléphone Android est minene. Voilà. Maman, comment on y est? On peut supporter. Na supporter. Je sais que
à ma caca. Nazo biso. Bon mais ça dit. Moi social, moi problème non c'est la solution non. Problème mais ça dit. Oui la yemba nana yemba ko mais ça dit. Mais yemba ngo harmonie. Kama bana bolo. Makambo yozo luka eya. Oyo kokomela yo. Yo kando kuye. Oh! Et comme elle est à côté, on a ça bijou. Et comme elle est, c'est le côté. Manda, nous faisons. On vit. Éternel et désormais, de Christ merci. Parce que vous avez un moment où il perd une pièce sur le sol, il me sent que Kambabiso, la papa est à la musique, à la coco, à la solution, dès que vous êtes de vie. Amen. Oui, la personne me merci. Tout le monde pour la meka kotala, au standing de Bosui, qui t'alelo, qui te le kindengini. Parce que le lieu est dimanche, il y a des biens semaine. Ni ne stambola qui bien té, ni ne salami bien té, ni ne oibomoni, et simbité, et salama qui me simbité. La monte fandi boy tant que va salam zambe, à mon avis tout ce qu'on a souka, il va couper sa moko na moko argument par rapport à la confection na ni la moni et ça n'a. C'est peu ça n'a qui n'a pas la préoccupation là pour la mission. Merci. En tout cas, pasteur, en tout cas. Ce qu'il tient à moi, il y a décembre, en tout cas, la monnaie, il y a un peu bien parce que par rapport à la semaine passée, moi, en tout cas, ça va, pasteur. Ok, moi bien parce que maman, j'ai fait l'individu. Mais quand moi, la pasteur m'a qu'un Timothée. Tout bien, on va passer une information qui est informée. Dans l'église, il y a pasteur Duba, colonne de feu, où il y a un ange qui va dans ça, un protocole, un protocole, l'église bani ko ya en retard, travail bani ko ça na télé sans ko papa hein to zalandi papa ngena bakisa pour bien intégration tout ça là to ya na biso mais mingi ba kota vraiment par rapport à air to pesa air boya ba retard justement pas pesika raison na olamba pour nanga tu veux que on a bien été ko il faut tant nzambe pesa raison te pas nzambe ba raison to nyonso ezala ka faux donc par rapport à l'air d'intégration, donc tout à la faire, donc tout à la finir, donc déterminer l'air wana. Pour que moi ordre mon bois sous les arcs qui me sautent. Et on voit maintenant le baka. Il y a cette information, il y a invitation pasteur Ephraim Tati à Tikaki Awa, à l'obaki photo kende ko luka ndeko na yo nano Yves Badjika. On a fait ça sur sonore, on a séminé tout ça, on a mal à la c'est ça. Le pasteur Ephraim Tati, quoi bien? Oui. Ah, vraiment. Merci beaucoup. C'est béni. Béni, vous allez en ça ensemble pour m'installer pour comprendre une vision. Béni, béni, vous allez ensemble. Vous allez appuyer ma case unique. En tout cas, on a CP Ming là-bas constant, vous allez. Na makambo ebisingai. En tout cas, on a négligé le côté de mes ministres. Quand on a mis maman, on a mis protocole, maman, on a mis intercession. En tout cas, on a félicité bien, on n'a pas moulé que les soulibos. Nous salons ça, mais c'est un rendez-vous. Le macamo, le pasteur évangéliste, Patrick Mbodimoine, et l'église de la faveur de l'éternel en Dieu. Et puis ça qui est que non, tant qu'on s'en a ban, on va comprendre les visions. L'église aussi en France. En tout cas, on n'a pas moulé que il y a des gens la prochaine fois. Puisque vous le mettez, on va passer dans la mission. Tout ça, on casse dans le sang. Vous allez mon église. Vous savez qu'il faut l'église. Même à la maison, il faut prier. Attends, vous êtes donnez la partie de ça. En tout cas, la suite, on a 5 minutes. Ça va pas nous sortir de la route, on va être là. Donc, on est là pour que tous les éternel, on peut se remercier parce qu'on va être là pour nous soutenir.
Georgina Ngoma mwana oya tongo papa na ye bozwi omoni pasteur wana boyaki na ye fakoma liboma banda 3 jours awa boyoki ngai oui la reine mère bana na ngai ya botosi boyoki ngai oui la reine mère à l'époque anda Tahu nak balik kayu, usaha kalah. Lagi macam, bila balik lagi mana? Phone tiba bila phone ayu, jangan kau ni kamar londa. Macam mana kau pesan? Aku tiba phone ayu, bisa kan kau itu tak kalah. Santi mana dia kalau kata mungkin lagi nak kata. Parce que biti na continue ke bele. A continue ke bele pour aller que na zai kitoko. Kasi. Lagi bakal tena oyo sadi. Lagi bakal nyosha. Besan. Nataka na frida budi unaji. Nyosha. Kasi. Koko sando. Na ame kama londa. Santa mama. Nyosha. Huyu sadi. Usha mwache frida londa kwa tinga kona yule. Nyosha mshika vinanga nyosha. Hapa koko sando. Hapa ame kama londa. Bangone bakanga masolo nyosha. Tama yibisina paki myolongo. Déjà, muito louco, ele bate o que desse pelo caminho. Fulano que ele sabe que oi. Isso é para tu ver qual que bangu. O sexo anga penda papa kimbiolo. O sexo anga aí. Dongo sana. Sukoi. Bila uno sulamba kiwana. Essa pele kina muti pelo lekini bungwe. Bogo yo pesa mbonga mandunga. Saki ni pesa mbonga. Fuso kambo kwa nipsa. Sasa tisema kwa kweli kambo kwa nipsa tutoke. Yo mote mboga nsubu ndeni mati. Oi moni se ulambika kulambi tubie. Isidi. Sala boy. Ngasoli abo lambite. Na ukelia na ngakuna pa fufi mbele. Pa fufi. Fufi nde. Acha mbala shuka. Acha mbala shuka na nini. Ndio jamaa. Yo. Ilo mpeji sio kama. Fule mabilo kwa qualité. Ungale sakusibe. Kabilo. Takusibe fubi bila takusibe sana. Oyo kana olemba boy nini? Standard. Papa. Uchina wapi? Na ote na nga boye kaka makai na nga ana. No ya boye. Nakumo. Mama na tuna na bino vraiment. Tibino go fa na na boye. Ele be melo moto. Ni soso. Mama oya ya osale ele be melo. Asali nini? Utazana libala na ya asali. Mama qui importe c'est le qui. Ako benga mobile ne mukala. Mukala ngoni ngela sana onina. Kasi zoba ya mobile. Mama. Akamba kufinga mobile hiki. Akoma finga mobile na ila miso na kwa use kwa mobile. Mobile wa bimise lembo kwa bali. Papa. Papa bien sûr tu ya. Ote ya biso. Ndio chofa fanya ndio kuna tena kaji. Nachoka ngine pindi ndio tunaanza mobile kufinga kwa sababu na tena inaweza kusaidia. Pour les exemples maman. Maya oye bisabino. Ile ndebo benga mwana bino sepe bosa ndebo pese conseil. Yachi mama na pindi mama na pindi. Acha wana buzoba toyo. Ngala fata mbele bala na saki. Ndio nyote pana. Ngana libala na ngana saki buzoba wana. Na pesa kwa kushandu gazo. Uko na nini kana finga kio? Ngai sina finga na ndako. Merci. Omoni shiko. Ngai sina finga yo. Merci. Oya kwa finga mubali na yo. Ngai sina finga mubali na finga yo. Merci.
Pourquoi Sambela? Sambela yo. Seigneur, topesi merci beaucoup tainam de konanga moi ici. François na biso na maboko na yo ya winzambe kamba biso na chasser esprit nyonso ya mabe ya mvutima. Ya satanique nyonso ekoya pona dérangement na chasser na kombo na Yesu Masia. To sambe bon na kombo na Yesu. Amen. Amen. Mama, boni bino. Malembe. Mon berger cœur. On le sait que là. Tenga. Maman, ba réponse à mon kilo, hein? Tu n'en es maman. Ba réponse au pesant kilo. Tu n'es berger, on a mis sur berger. Quelqu'un qui a mis tenga. Réponse à kilo de maman. Oui, bien, le liboso comme ça, à souki, non, de okati, moi, c'est berger, non, okati, souki, moi, fille, moro bouillé, on comprend sorti. Et là, on est dans maman, oui, il pour souki nanga. Hein? Basta ba soni. Hein? Basta ba sala nzambe. Yo mona pa passer Marcelo te. Hein? Na mo sanan. Non, nous avons moi c'est évangéliste moi ba tina ki a sensité. So ka tina suki ça problème. Bon lui mo so tine ki mana suki nanga. Oli suki nanga te. Oli suki nanga te s'il te plaît. Yele likambo yeli na ndako. Ko kipe bien mana to kipe suki nanga te. Eh. Mama kambolo ba, e utana kati noki. Problème ezanini, amfutima moko ye pembe na yo. E ko déranger molimo na yo. Amfutima na mwana ndem nyom to ina amfutima na ndaku nanga. O ina na amfutima na ngako ta suki nanga, yo te la ba biemba nanga. Ngana tina ko za te ma koko. Oki. Ngana mo mo simo te ko za ka mo mo na mo mo sta ningana. O mwana amfutima na ngana ndaku nanga. Mbala liboso pe suka, o to longa mo kuna ndaku na, o pesa ba do a. Nabite ma dumo. Sama. Isa pena na mabena salimi sanga. Tema bima kende. Omona fa kende, ça n'est clair. Éclaircir yo. Abo tenza ko na salité manda kunanga. Omoninga na mu kalate. Omo mu kala bozo eze mo bani nanga. Ngana mu kalate. Omoninga na setna na otena mo bani nanga. Ya yinga bi. Okay. Yo la fongo no vérité. Boye bango. Mbala liboso pe suko ngo makolo na yo o pesa ngo conseil ale bima zoma ko bima ma fiante sia adima ki pe na nina ngo ngo tanga malaise ya ba ina ngama sana mela eh na sosoli makamunza batel senga pona attention 1000 fois
Attends, 2000 fois. Jésus. Allez, dis-moi que là, au sol, non, voilà, Moukala. Chérie, dis-moi qu'elle est silly. Allez, dis-moi. Merci, madame. Dis-moi. Allez, Kende. Merci, madame. Mon Dieu. Pourquoi? Papa, on a le bon déni, oui, on peut y s'en habiller. Neni côté outil. Côté ngana outil, ça somme ma casse, papa. Moi, je suis ça. Somme pena, je vais somme. Somme pena, ma casse, je vais venir que somme côté à berger. Somme pena, et ça, il y a un autre mali, il y a un bon, on a fait vraiment. Donc, on a somme. Les sommes, on évite les sommes, on les a avec vite. Sur les camarades, tout ça. Somme, madame. Tu as mon boy. Papa, kosekate likambo osekezana papa ezamba suka pe ya liboso kotinda nsusu papa et pas berger t'es pas pardon bon nayoki otiso na bakelo bala suka pe na suka elisa nai pourquoi pour le bana maloba kelelo nini okuti kuna omoni nini oyoki nini pe nini esalami papa ça va nakomi kuna na beti ndako muziki ebeta makasi muziki ebeta pena makasi kokoko aokati nakota boye suki mwasi ya berger akati okondima te suki mwasi ya berger akati okondima te akati suki suki ya bakuluna ya basi ya bakuluna nde oyo mwasi ya berger akati ayambi nengai aka bongo na sabotage nasambela so osambela kuna nasambela bongo ya alingi nde te habillement na ye danse na kati ya ndako ya berger barekosa ti et pas berger nayebi ke bateka deja na masanga mpo ambiance oyo ngai nakuti na kati ya ndako eza yango te ondima te ke mwasi ya mosala na nzambe donc badanse ya mokili ya mokili ya makasi habillement ni mabe soki akati mabe ondima te ke mwasi ya mosala na nzambe Quand ensemble pe na sisi na bando conseil bo bima na linga kuto bino te na mobali no pauvre na bima na ndako na matindiki ngalo kwa buyibi azobenga na ngazo olula ngati na bana basi tindiki lo kwa moyibi ngai pauvre otera bana bien te bana yo baza ba pauvre église no avançaka te batu mususu ekenda liboso ya yo eza ya souffrance yanga na ma vero kiangani na veni pumbo ayebisaki ngai abi mwana nga mwasi ya berger na bino asi abunga nzela napesi mama na ngai na raison ya makasi mpenza napesi mama biro wana vraiment ti ezoyeba na ngai nyonso oyo napesi merci mpa nzambe abenganga parce que nano akosa ngai te eloko moko te nzambe alobelanga to alakisanga erate nzambe ekumama oyebi ti oyo awa obouge ngai na mpo nalamuka nazalaki na se ya vision nazomona nake na ndako ya berger nakekuta Sodome et Gomorre donc mama d'ambiance nakuti na vision wana namoni berger na mwasi ne na ndako donc opesi mwa mbwa boyi miziki ya bamindele bazobina na bitu badanse balobina si bitima tala pena boyi berger atomboli vert masanga ezalaka basolo wana ya bamindele wana ba vin tombola azomela vin mwasi amela vin berger amoni nga sete abanga na vision mais mwasi aye atelemela ngai merci Seigneur pour cette confirmation donc otindiko batindiki nga na vision nga na moni anga nzoka ne yeso salama merci Seigneur nakopesa nzambe oni donc nga na vision mwasi abekisa tindika nga tout à coup na bible na nga na kwei asopela nga kantina mai na nzoto nde yo ye usimba nga boye na surtout quand na sakata vision tant on solo ba je confirme maintenant la parole
et je confirme maintenant la vision que Dieu m'a donnée. Papa, esengi tosambela nzambe makasi yaye mpo na berger bitumba ekomi mpena makasi soki oluki solution te mabe ekoti mabe ekomi deja makasi nga na te na ngai. Bino bozali ba proche collaborateur na ngai. Tant et sur le lobby ngana zate le berger fidèle la diacre bino nebo la diacre ici bino nebo kotika la awane tonga ce qui ngana zate lo. C'est pour ça la benga bino ba proche collaborateur. Moni musala nzambe jansi voilà. Exactement papa. Collaborateur na yo basa na musala nzambe c'est bien été au mona mona biso. Oui, la personne reste. Et donc, on a donné cette chose, on a sur la belle série, on a sur le sac. Ça pour la bonne série, et que la salle ensemble, de combien de temps on va baisser derrière. Ceux qui te côté, la vie de prière, en tout cas, l'église de Dieu sera par terre. Oh, l'église de Dieu, il y a un moment où il faut qu'ils aient l'icône et ma Satan, mais non, ma Satan, ils ont l'icône et ma camou, il y a ensemble. Surtout, les gars, la salle ensemble. Il faut ça la préparer spirituellement. Et bien sûr, il faut ça la préparer spirituellement. Ce n'est pas dit la chair. La chair, c'est l'esprit qui vit en homme. Donc si ton esprit est faible, il y a tout qu'on va vous faire ensemble. Mais d'attendre Satan à dire qu'on va passer. La Bible nous dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Ces jours, il y a un autre toujours passé. Il y a un autre passé. Les colons ont un message très dangereux et sérieux. Mais ça fait les jours de l'eau au monde. Qui est au commun d'Attaro Maro, ça, à côté même de l'église, comme on dit ça, aussi, où il y a dit. Vous donnez ce que vous allez faire en esprit, ça n'a pas besoin de ça. Bon, précisément, berger. En tout cas, ça sous vision, mon sous-ponayo. En tout cas, mon berger, l'homme de Dieu, qui est mal à ma bonne vie. Nzambo to bele la ka to sala arrive la kalika muté soki nanu elingi soki nanu salamité arrive la kangote mais soki elingi salama arrive la kango pa basali. Donc la Bible nous dit tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Nathalie Sio pourquoi n'a bisa tala message na zikona na monio liboma na kati fou. Sérieusement liboma na kati fou et tango na monio na belelo na kombo na yo berger fidèle ozwi nzeto bali kolanda ngai na suki kaboyi na ça na service. Ça c'est la troisième fois. Et de deux nzamba zo menanga olia pale na zola na ndoto na koma bena na koma na beti koko on doit répondre na zola misiko zo beta ona na yo kate na ndako. Si tu m'as dit que tu as fait rido na kota boy na kutiro na mwasi yo donc lifelo donc imuta donc yo ozo me la veine na mwasi yo donc ma bina moko impossible. Donc je me suis dit on a cette vision, ça c'est quoi, ça c'est quoi mon berger mais on a vision beaucoup quand tu as matambe tu as vision c'est le côté na moni ma be et comme elle peut sortir jamais à le faire en pas quand tu te pas donyo soto bengisinga bengisi biso lokola benyo kaosinga ningo lotinga ndoto lokomi liboma lotinga ndoto mwasi nanga tosokomisi ambiance na kati ya ndako. En tout cas vraiment je suis déçu. Merci. Nana so ballon de la part de Dieu. Yosef ça que tu es ici. Moi c'est Dieu. Excusez. Non mais tu sois des diacres. Non mais tu sois des pasteurs mais nous on est téléphone.
Que ça soit ta dernière fois. Et ça, il y a soit ça passe. Chaque jour, j'en ai marre avec ça. Je te sais pas juste. Tu vois, à partir de maintenant, je ne suis pas encore ton fidèle ou ton collaborateur. Collaborateur. Comprendre que non, ma belle c'est côté. Mais le mariage de j'ai pendant semaine passée que une prière, des jours la tête prière, on va mais là on a mon système parce que akamuni shabubu ya bisa kinga. Na pisi raison. En tout cas, le réseau le ballon, tu vas m'appeler même madame n'a pas bisa ni le voilà. Mais j'ai la comprendre était au tel maman l'église au zonginda singa on a nous nzenze to surula mais on comprend juste zani. Parce que banda to uti église to yanzira na tuno pas berger zani bo woni na pasteur o ko expliquer mon berger ça les zani. Diacre oyebinga bien. Ngai fidèle nde naza awa na wumeli makasi na musala o pe l'église o na biso. L'église na biso na travailler dire jour et nuit. Mais na bandi ko comprendre siko qui on dirait pasteur comment le casco a utilisé étoile nanga. Comment est-ce que chaque fois qu'à l'hôtel ngandoto chaque fois qu'à mon linga vision, c'est que pasteur comme on aide à cotiser étoile nanga. En tout cas, makambo, n'a pas de fond à télémélange. Je commence à sentir que le la lumière nanga et zoya, zamba comme qu'on soit sale langa. Et mon pasteur comme ce qu'on appelle ça kabandota mabe dernièrement awa. Na kenda ki nanda kuna ye. Pasteur ozo bisanga lobi que non, a loti, moi si nangai, azo lingala ndangai, nambeli, oyebi ke lokwana, na taleka bo nabite. Et c'est le côté. Le loto kendo, a loti ndoto, na zolanda ye, na mbeli na tubola ye, et suski wana teo, a loti susu ndoto, a kutinga na mwasi na ndako, tozo bina banze mamukili. Mon juste papa. Ça devait exagération. Blo bonga na olinga souté. Ebite berger na oyo penza oyo lobi wana bon. Na ebite bon. Et ça n'a pas si makasi parce que pasteur a se comporter boité, mais en tout cas bon. Nena yebilo na kati église yo se comporta boité mais au juste donc oui bien le banelo moko diacre atakutu les grands chofa hein Eric le civil motema mama Jidite Lupina hein ayebisa kinga makambo ayebisa nga fidèle monde bokena pasteur na binwana jusqu'à ce que abebi sa réputation na yo papa ata yo moko vraiment yo pasteur azela kondo toté bandime sur l'église wana azela bango toté kaka ngande pasteur azela ndoto papa na comprendre sikoyo makambo président Zeti Makela Louvoilu oya riche club ayebisa kinga que fidèle il faut ça l'attention ngai na komi prêt à kolonga l'église. est-ce que celui c'est Jivel qui m'a camé au CPA nango nga déjà de na ça awa na ça ko informer déjà berger kala mingi tena mikolo zoya zambi da sali zambi da senga na mito ba miracle zo ba nosala aba no sela nga makamba mineli bato bakopika bato bakomona loboko na yedo moki mobembe ko témoigner grandeur on ya momoni pasta akomiso koluka a diminuer ce ko abe sa réputation nanga mais nga na zo biso boyo kala te. Prophète fidèle, Kobangelo Komokote, la reine mère a dit que avant on se perd la biloko yo suite. Faut faire la
liboma pendant 3 jours okosepela na mbongo bituka makambo nyonso okomona makambo ya malamu. oyo lukaki okoswa yango. Prophète fidèle. Oh la reine mère de Kotika Bobo. Donc on est dans la maison. Jamais que tu comprends et tu la reine mère Koloba. Et pour ça la bâtiment le nom de la Bobo. Ainsi on dit on gagne Sabena comme tu fais de l'objet. La reine avait coché jamais les campagnes. Quand on dit les gens continuent au pire jamais. Il faut mettre 3 jours et tout c'est là. Oyo kosela ngai makambo pusana nalakisa yo nzambe ya lola. Oyo kende kotonga nga partout yakande nalakisa yo orphelin na sunga. Oyo bwakela ngai maladi yakande nalakisa yo bangomba na mata. Oyo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka yeyo. Nzamba tomboli ye lelo balakela mabe yo tala nzamba tomboli ye lelo bafinga bayina ye yo kasi nzamba